Tikana loba parce que tout ça la correction télévision pour tout loba kawa. Tu peux ça message place me soutenir la correction télévision. Awande makambu place tu peux ça ba message. Salut correction télévision, salut nos abonnés. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, j'espère. Moi c'est la star Karine Kibilou fille des chances. À Kenda, mamie à correction télévision. Et nos abonnés, comment vous allez? Hein? J'espère que vous allez bien, Kandina Lobby. Les 5 continents, 1000 fois prêtre Jikdonjili, les 5 continents, on va prêtre. Anniversaire Karine Kibilou, avant de mettre ma solo à Zawadi Nama Kalambai. Anniversaire Karine Kibilou, la star mamie, et ça le 12 avril. Eh, bah, cadeau Nabi, non, bah, cadeau, la star Azawa. Bon, mon ibili, mon la titre. So, quand tu j'aime, tu commentaire, tu j'aime parce que na loba. Les 5 continents, Banasi Bilili, Bakati Moïse, Balandré de London, Renate Lemba, Bananouchi, Nanouchi Biela, Bajano le millionnaire, Bajira Singengo. Na yelelo, la star a yelelo, Zawadi, Zoa Kiti Vandawana. Suite FM, Maramia Mai Kalamba, Ibotia j'aime, au côté j'aime. Commentaire parce que la star yeyo. Fils ça complexe, à kota, tout ça la correction TV. Pour na makambo. Journée de la femme, mois de mars, mais moi, il y a des problèmes. Ça y a des petits sons. Nengna lo baboye, ba oya nga yo koto te j'aime, so ça direct nanga, au koto te j'aime parce que la star azo lo ba, nga ko si sa mama Mike Kalambay na Zawadi, femme est censée. Nengna lo ba no ba misusu, na ba na poto nyoso te, ba na poto misusu o ba za be censé. O ba raisonnate na ibite. Ba ma ya moto e do ki sabino parce que bele mi tu do kakabango Rika de Bundes. La star a oloba. Na mo ba ma ya moto misusu pe do ki sabato Yo femme mariée, tous on a un qui a fait le maman Djabou, le maman Mike Kalambay. Yo femme mariée, comment se fait-il? Si on bimène à mobile malama quand on doit comprendre yo. 3 fois. Vous avez un bon sama body nanga et moi robe nanga la tia, to solo le longo. Zayadi. Bande ko ya koti ya tie j'aime. À partager vidéo nanga et ça la bien parce que na loba so la lobby te ba lobe nanga na ba chaîne mususu et ça bien te appelez-moi correction télévision la star Karine Kibilou fille des chances à kota histoire ya Mike Kalambay na obanda pona na attaquer te na baki ba maya moto et bête do qui ça ba fi mususu tant mususu bango nyonso te parce que la poto eza na ba fi ba raisonner makasi lokola ba Karine Lukiata lokola Rika de Bundes lokola ba te belo biso to yebi ba minanga ba solo la bien ba do ki sa ba yo femme mariée. Comment se fait-il yo femme mariée que ko madame Mosal Lanza mais on ba to sala déjà 3 fois biso benga ki osala biso publicité ne balala bino na sima Zawadi. Moi c'est censé. Toi na posa kutu yo bando biso ma kamnaote. Ta yo sala kiango. Biso zali na posa o à côté tu j'aime ça bien ko. Tu j'aime commentaire parce que na débordé awa. Les na débordé. Na banana bandolo ba bino ba fio bolo ba na Facebook. Bo swani sangai. Bo sangai ke non bino bo na posa de Zawadi lo ba vérité te. Vérité wapi? Vérité fuati. Vérité safi o ya lobby wana. Tant que ba sentiment n'est pas au prononcer bien Mike Kalambay aya tiki back après bengi ngai na téléphone olali après nga pe na ye na die na voiture Mike Kalambay abolo ba simba ngai pe to komi na kata ndako bolimbisanga na parent wana biso to zala kite ba sentiment na yo wana sala ki wana Mike Kalambay etala ki biso te biso zaki kata yo bimisa ba secret na yo nde biso zaki batoro yo kama kamna buzoba tango sala ki ba sentiment no biso zaki te Zawadi wa mwasi moko esanso pesi soni ya ba femme congolaise sauf biso o pesi venda soni ya ba femme congolaise moi ça soni ba oyanga bo se manifester les 5 continents na ligne Zawadi wa motema mabe tango sala ba sentiment na Mike Kalambay ba sentiment na yo wana sala na Mike Kalambay biso zaki wana te siko biso to me makolo to me makuluzu na makambu na yo ya biso nini na kata ya biso nini na Mike Kalambay ngai bokota bo se manifester parce que la star avant lui na lo baboy botala pena bien ntakala wana auto moni na internet ya Mike Kalambay obinu boloba est-ce que ça Mike Kalambay mobali mwindu bolingani te bino basali na Nzambe. Bon bokosa a tricage à makasi bongo. Bolingani te. Botala pena bien Mike Kalambay na teinture Mike Kalambay azala nango. Vidéo ne koza Mike Kalambay.
nga azaki contre Mike Alanda mbai nazaki contre Mike Alanda mais tant mutu asengi pardon aleki na internet asengi pardon alobi bolimbisa ngai nasengi beskise nazongi lisu na makolo ya nzambe nzambe ayokela ngai mawa nazongi lisu pa tata po alobi ke mutu mwasi okota te nasengi bolimbisi nzambe aliyokela ngai mawa ata mutu aseskize babiso nyonso totie na se parce que eza pardon ezali omo eliberaka ntango mutu asengi pardon elikama boye moko mimoni ke asalaki mabe pourquoi pas tolimbise baoyo babiso baoyo mais yo zawadi wa mwasi asoni makasi nde histoire ya Mike Alambai baoyo nyonso bande koloba mabe ya Mike Alambai ntango mutu apresente baexcuse na ye balimbisa ye azongi lisusu kipaster hotel lisusu te azongi lisusu na makolo ya nzambe alimbisa ye siko boni biso tosenga biso mpe tolimbisa ye te biso bainternaute tolimbisa ye te mpo na nini ngati bomoni nga nasali video oyo ya tongo boye e ya 12 heures oyo parce que natali bavideo ya bato ebele natali bato misusu bafingi bamisusu babiso nyonso mpe tosalaki mabe tokondanaki bapaster nyonso nalandi badodo kamba balobi ke o bato batika kofilme atei eteke mosali na nzambe alobi ebele mais eloko nga nayeleli kosala video oyo eza koanonse ke zawadi oya mwasi mabe zawadi oza mwasi mabe na sens nini ntango yo ozwaki te ya kobima na paster Mike Alambai eka na biso tozalaki te mpo ozoloba no bien mpe tinga mona azwaki na filme ye parce que namonaki akomosala nga na ndenge asima oyokisi pena mois de la femme soni mapango ifale koya ata na bajanvier bafévrier mais ekokoyaka na mois oyo mwasi ya soni oyokisi basi nyonso soni te neti ngai oyo ata mokolo moko te tina na internet abaomona mutaka na nga oyo akoti ate j'aime apartage parce que mami azoloba la star yeyo Karine Kibilu yeyo soko koti ote j'aime ça bien bino bato nazongelaka elomo bino bato bozoloba na Facebook songa na publier loko na lobi na Facebook omoni nga eza Correction TV so ina sa ba compte à rendre na bato na era na Correction TV na RTNCT na chaîne mutu teka ata aussi la na bino eza news ebimel biso na internet to loba te neti ngala loba te pona banga bino bo temelanga ke non ne jugez pas ne jugez point ngala le na lobe mama Mike Alambai te parce que Mike Alambai a s'excuser to mona ba pasteur be basala ba mukuna ba pasteur be to mona ba mitaka na ba to mona ba beskis wana te mais tant ya reconnaître que sali mabe il faut to limbisa ye wana peut-être faut to limbisa parce que c'est excuser nzamba limbisa ye asala ki mabe mais biso ne to zaba yo bino ko se terre te na se terre pour na likamo ba na lo ba internet na ndaku na bino o Karine bino bolo ba bongo pour nini nzamba ko juger bino bozala ko baba ne juger point botika ye mo nzamba juger bino na buzo banga na moni eloko na internet na sala direct te na lobelango te news mo ezoleka pona banga bino bote ba commentaire na Facebook bino baba nani soki bozaka bino bobenga ba pasteur ba dadi bokomisa ba pasteur dadi bokomisa bozo ba mibali na bino botsa bango mipandi bozo nde ba pasteur bobimisa bango nga na kobanga pasteur mo basali buzoba teme aza mwana nzambe ende nzamba atiela ye wana ponga na bange na lobane ba commentaire na bino na ndotanga ba komona bino na ba vidéo nzamba amona nga na ndotanga ba komona bino ba vidéo parce que trop c'est trop c'est trop yo kota kata vidéo la nga asai na YouTube yo kotika po lobala ngai okondane ngoloba ke bino nzamba ko frapper bino ya nini ngana obeta sukoma Mike Alambai leyo mabete pour s'excuser pe montage o bosali ya makasi ya mutakala wana nga na tali ya Mike Alambai eza Mike Alambai te Mike Alambai wana na tao Mike Alambai azanda aza pasteur wana na tenti wana te boyi ba montage ya no pe ya buzobe bino ba pasteur bolingani te majabu c'est pas le moment yo olongola papa Mike Alambai na musala majabu ngai makambo esili nde bosololi pwani yo sala ki bongo bomoni bakomo dénoncer mabe na bino toyebi na biso monde eza nango monde ya showbiz mabe sala maka nango mais bokena wana ndenge bonzambe te bokena wana ndenge kaka kibosatana na bosatana na obeta masolo Mike Alambai te ozokombela nga Mike Alambai aza mabe etalinga te nga na obeta masolo ya majabu na zawadi ayokisi bato soni mwasi ya mabe yo femme mariée poni makambo esamelaka bino bafemme mariée na ndako no libala penda na mibala ngo mpe bobalaka bango mpenza mwasi ntango akei mwasi soko yo mobali odirige ye na ndenge abia bino nde bomonake soko asala mama nzambe eseka aza parfaite ke mwasi nanga ndenge akei na makambo balobelaka nzambe akosala mabe te voilà les résultats
Bon mon ba résultat. Bon mon ba résultat c'est que ba fi wana nyonso baleka na majabu wana bokwanga bango. Na touché wana te parce na bina touché ka wana na zongi na mama na obeta masona na za esika moko. Yo seli makamna mobali na yo. Mobali no Mike parce que to le barata biso so ba symptôme bala moko to mona ngo normal mi balé ezara volonté. Mais yo komi na misat. Biso zaki ka obligé oyo kaka ndenge yo beta so masolo ke azwinga ameminga asalinga boya biso nino zoka pe sonité on a bi ke bodoka na mitu na bino. Bodoka kapo parce que mutu normal a bodoka ti na ba niveau na te bino yo zawadi yo exi ba tout soni. Quand yon dit même Mike Kalamba une première fois obeta ali solo te. Yango to ba ba ke ba triquer Mike Kalamba na buzo ba wana bo déranger. Bozo déranger ngai. Zawadi wa moi sa soni wa mona sa soni pona ngai oza moi sa soni na tala ki na bitena ta na vidéo ti ezokende. Tata toli beskizi ya Mike Kalamba na no balancer. Mutu nyoso tana ki na mokili o so muta senyo bolimbisi déjà. Il faut posa na nyoso parce que nzamba bito limbisana. Parce que to limbisana mutu mo aza parfait on a kota mama Mike Kalamba te. Yo zawadi yo penza. Ozo kumisa pe. Bino ba famille yango ba to ba bala zawadi. Na buzoba oyo est-ce que bako linga na ebite na poto nde balobaka ke na poto États-Unis na bino ba France ba partout ba Belgique ba bake moi sinda zara na nyonso e amboka basi mais na buzoba boko tolérant ngote bino ba pasteur bolingana bo sana mabe mwana loba mabe na bino te mwana loba mabe so ezate parce que na déborder derrière ko loba la bino bo mabe bolingana botika mutema mabe bino na bino surtout bino ba pasteur kalazaka wera jibe bazo potana ezaki nongo ezo suka na baba mama ya osala muninga mabete mais oya bino bozo leksa biso eleki o bino bo leksa biso pena eleki parce que ezo sala soni ezo sala soni pena ba o bino bo leksa biso zawadi zo pena kiti vanda na tika na 3 minutes ya oloba na yo oza mwasi mabe oza mwasa soni oza mwasa soni oyo la kisi biso mais botika ko sala makambo boye soki oza na ranking na pasteur mo boye okoti oyo akodrike to beta pe lisolo ya prophète Francis lisola ya prophète Francis oyo ya papa wana oyo aibisaki ye apesaki ye mbongo abimisaki ye ba témoignage à lokuta yo pe muto oyo babimise mbongo likola 15 000 papa yo kolingo bimano liboso basali na nzambe e na sala bato lo bake yo babimiso biloko na nzoto tandis que biloko na lokuta boa lokuta bino na ba pasteur on pe boza ba lokuta ondimaki ndenge nini mosali na nzamba zwa yo oya kokosa ke yo zaki ndoki babimise lo na nzoto na yo yo akili boza pasteur ana pozo mbongo de pasteur bino pe boza ba témoignage ndeni nini ngoto lo ba vérité. C'est que pasteur akala bazaki babiki so babimiso eloko basila na mokilo yo basila kalezaki ke pasteur moko zo bimisa eloko boye o sunga ba handicapé po biso kutozana ya handicapé to yoka basolo to kenda to mona biso solution te yo taba wana ba aventure c'est que ko témoignage ya solo na mboka eza soute zawadi video ezaka ya zawadi moi c'est censé moi ça soni Maria mabe oye kosuki sa oye kosala soni ya basi fais ça na moi mususu na moi de la femme obete so di solo ya yo ne ba memaki yo Mike Kalamba ya bengi yo bolela na studio apwa bengi ya biso oke kosokola na yo na bi bodoka mitu bodoka parce que tu ozo pe ta sa témoignage wana ozo loba na po sepelisa biso to kango bien toni yo baloba ba trike bino ba trike ba pasteur mususu ya soni pe mawa eza pasi pe mawa na bino basali na nzambe o bozo tambola na ndenga malonga te na bena otake mingi te pour pardon de Jésus majabu bosali mabe majabu tangu mutu s'excuser et tant mutu azaki au travail na bino bobi ke a faiblesse moi ezoleka na minute wana il fallait pas bo suspendre et bon ngai boyo kaye suis pas pour Mike Kalamba eza soni pe mawa na basali na nzambe o bazo décevoir nzambe botali loba nzamba solo botika kokosa biso ba fille na sekta biso so komisa bino basali na nzambe lokola bino ba nzambe surtout ba na Congo awa na Congo na biso
na bakuna na poto mingi bakoma na ba réserve ba ebi ba témoignage ba mais biso tellement ton ndimaka nyonso ba fille na biso a Congo awa et comment soki pasteur alobi ne loko boyo kata famille ta yo ka pasteur ba ranki ne koma mokili na RDC ranki na ba famille pona ba pasteur yango biso no so totel na biso be bien faut tozonga catholique chance kunga na berger na Patrick Amala yena makambo azalate na makambo pende azalate berger Patrick Amala makambo azalate azalaka tatikala kozalate azalaka te pasteur nanga azalaka te oyo abatizanga eza soni makasi mpona basali na nzambe oyo bazotambola na lokuta basali na nzambe oyo baoya kokota bato zawadi c'est juste ka nga nasali yo video oyo mpona lobake botika kokosela basali na nzambe makambo botika kokosela basali na nzambe makambo toloba makambo solo toloba makambo solo toloba makambo solo parce que ezosala passe toloba makambo solo so toloba makambo solo te nzambe ajuge biso mabe nzambe ajuge biso mabe vraiment nzambe ajuge biso mabe parce que toloba makambo solo nzambe ajuge biso mabe tant yo zwi temps ya kobimela mosali na nzambe 3 fois era na nzambe azalaki te era na témoignage ezalaki te ntango sikoyo omoni asengi yo na nsima yo bimisa kofilme mpe montage oyo bino bosala mpona basali na nzambe misusu ya bien tokolinga yango te tomoni déjà parton ya Michel Bakenda oyo aleka na miso baloba Alexa Mutakala na ye tomoni ya Mike Alambai omoni nga na dimine mwa pression mais zaidi omwasa soni zawadi omwasa soni okisi bato soni bino oyo bozoleka na internet bolondolobela bato ke yo lobaki boye nga nasali video na correction télévision yo otelemela nga na ndoya na bakombo na bino ngai na ndoya na bakombo na bino mpe kogangela bino bao nyonso balinga la star Karine Kibilu abonnez-vous massivement na correction télévision bapaster Moïse Mbiye bapaster Mike Alambai botika rankine boza basali na nzambe boluka biso bino bote ya biso nini biso basali biso ba oyo bote ya biso nini tandis que bino bozo inana ba rankine ezokoma tala pena ndenge ezobimake eza batia kombo Moïse Mbiye ke yo za complot na makambo wana oza complice na makambo wana eza kitoko te eza kitoko te eza kitoko mingi te eza kitoko mingi te bo changer ba ona so balingaka la star Karine Kibilu abonnez-vous massivement na correction télévision chaîne ebe moko awa nde angwana le 12 avril anniversaire à la star Karine Kibilu le 12 avril oyo cadeau na bino esanga bienvenue nanga Jando le millionnaire ya Nanushi Biela ba Jires Ngengo bilembo de yolo masa na ngai Rodrigue Masesa artiste Diamba Damaseke bilembo de yolo talara yo 1000 fois prêtre Gifle Ondili Landry de London les 5 continents meilleur groupe WhatsApp oya ngai balingaka ngai zawadi tika kindumba esala eza malamu te. La star Karine Kibilu 1000 fois prêtre Gifle Ondili. Abonnez-vous massivement correction télévision. Elle c'est la star Karine Kibilu, fille de chance.